balobi King France Télévision ne makam oza besoin de film bien autant la émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne à mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam leader zalaki nani parce que Congo yebana na personne ya Congo ayewa yombe leader na bango to nani et wana série ngai nazaki leader ya libi ali autant ba bakanga ngai bakanga nani ah otira bakanga nani atika mutuke to bakanga ngai to bakanga na ke prison alobi boye oya andaki nani yo zaki leader ki roi wala ndako zaki nani kumo nani donc pour nous peut être leader qui biso ki to bi kan le mako vous avez ndé mako so comment na kenali boso point wana ni na bitia tenge la ba leader no nyoso ba leader tout za ina bango to ba na yo moko tikita pesa nga yelo ba komona ba parce que na mitso ba to ba sa luenye kuna na mabele na bitia ko na ngai to na aussi prison na bimi pale ba longolinga na ke boma na beti deza si na ye ne bo ne pona traitement ya tuberculose et déranger ngai na yebi non to ga na malamu na bi siko te ndenge bo siko te na bi tamu yo zalaki wana tamu yo ozalaki ba leader na yo o ba no fela bango bazali nani tengela na bezo ba kombo wana ba Isa oui na Isa nani susu apa Isa nani susu vous avez dit que Isa Sili. Autant que comme ça, autant qu'il y a avant caméra, autant qu'il y a Isa nani. Moi autant qu'il y a leader, moi autant qu'il y a leader. Ah, au bureau ça na prison. Wana no opération atangane so leader na prison na ya Afrika na il ça na adresse na bino. Adresse spéciale au Vandisiko actuellement. Mutima lima 63. Non 60. Oyebi ke na tchaki position mo wana likolo pona yo. Parce que vous voyez à chaque fois que nous menaçons la population va na calamité na mutima wana parti nyo swana so ko ngi leader et mutima so avant prochain et chama wana de na voyager déjà et vous savez parce que non melenga na so ba tekela na kombo na ne rotanga to moni madeka yele mtaya kombo na no se mo ku na société nganga te kombo na etan mo pon na ba yebi ngate ba tutu ba ko sala mabe mais ebi maka ngai OK na ila lo baboy la population soit limba. Oh, a dit que mon parce que ba plein ne basa déjà azada charger ba oh a dit que ba yebi na noté ba ya ko charger parce que a bloqué population a na kati na lemba parce que na manela luke banda kala muto comme ne madika na lukaye plusieurs fois nde aye ko kangama avant-hier le to kangiye comme na madika a sali kuluna na marque moko a bebisi donc a na lemba bato na ko maté surtout parti ya terminus aussi côté no swana ezande yi mena kangami tozo me acquis des droits o no so monike a zokeloko akataki machete asalaki ko sakona boya ko charger parce que ils ont déjà na musuza bashi ba charger à partir à l'obi déjà donc na osenga na population lemba baza la calme baza kimia tozala pona bango toza pona bango tozali ko sala ke ba pema na kimia to betla bango na biloko na bango bato lokola ba oyo place na bango zaka na prison eza wate parce que banyo ko ni population makasi mais biso to wala te na instruction ba konzi na musala to yeli awa ezali pona ko tia kimia awa na katalemba bato mabebo yele te to zo mo et population na basena population alemba go aider biso na ko dénoncer bo banga eloko mo te bo dénoncer numéro na nga ezaka pa numéro na nga ezaka sécurité na ngana si on a besoin ya ko ngai on peut quelle pour ngai kata oyo boya ko charger na minute ozo ke la droit mais boya ba tikali baya
eloko na kosenga bango baza na méthode boye neti ya leader boye abimaka te baza na baéclaireur bakoma na méthode kozala baéclaireur bakoya secteur oyo balingi baopéré bakomi na batali so amoni kimia lobi la police eza mwa mosika ale bakoya bateli place wana place mingi wana place ya mwa mingi isolé pour place oyo eli bamabulu ezali eke mituka neti par exemple osusu ozwi parti oyo ya chopo ti tokoma na niveau ya 9 régions partout wana bongo mabulu esalami mingi nde baprofitaka wana ye azali mopanzi ya kuna ngina mopanzi ya ngina mopanzi yango rivière oyo eli entre biso na frontière na ngaba na lema nde méthode na bango zomona yango tolingelaki ebulu na ndenge tokokanga ye parce que toyebi ke toatindaka na baéclaireur eza na moko komanda na uti kotya sika tellement na bato mosusu azalaki na bayebaki ye nde baye kozwa ye donc c'est ça mode opérateur yango ezali mwana pardon te message opesa bango ke non l'état kofaka te la police ezali ye nde akolema biso soki azokontinue ndenge wana sukasuka akokangama ye azwi mwa ta na ye ti mais lelo akangami ndenge tokangi bamosusu oyo tokanga mpe oyo mosusu bakokangama tokotya bango kimia te lokola bango atya population kimia te biso mpe tokotya bango kimia te c'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc bapolo bano balati pour menacer poste yanga pani yango nde intervention bomoko tout changu elongo na commissariat numéro 1 ya mama Mado vraiment bisanga ya bapolo tala donc crique na bango balati nde bapolo oyo pour baya ko menacer le poste yanga pani bisanga ya bapolo c'est le commandant. Ok. Monsieur, malembe zelana talanga boy lisanga bakolo ya bakolo groupe ni bosanga na vrai koluna zela excusez cité na bino ezabi oya vraiska to sumara na sur le but vérifié na quartier na baleki na komuna ka mon côté kokufa yo mon côté susu ya utizindaka na mulangi kasi na mbeli donc bino lokola bokana basoda bokoyebaki basoda bazali l'état azali. Bonjour. Ouais, bonjour le DG du groupe. Santé Kitoko. Santé vraiment Kitoko. Et là, on va regarder ça biso pasi. Mboka o to éviter soto dédié yango et pas yanani. Pour déjà le chef de l'État na biso actuel, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na début na ye ya passation à pouvoir. Boyebi ba marambo alobaki mpona mboka adediaki mboka na biso na maboko ya nzambe do elingai koloba ba marambo nyonso eyalaki ya kala ya régime oyo elekaki na oyo ya ye c'est que moi différence elingai kozala mais loko moko esali passe eza nini ti toolobaka bacommanditaire ya bamarambo agoma c'est monsieur Kabila ya vrai tala héritage oyo atikela Congo siko bato bana posa ya moto ya bongo héritage o lelo ebomi génération mobimba pe toyebi te tookende wapi tala eloko babengi kuluna donc eloko emeki kostope mwa opération nde bomoke eya bamarambo ya ndoki na biso président Kabila osala nde esali mwa Constant Mutamba mwa moke alembisa mais kuluna eye lisusu pire ya liboma elingi koloba nini awa na venu au tozali donc epesaki biso pasi komona donc et puis kulu nango changer modèle on comprend modèle bene changer comme osalema ya ndenge nini baoleka vraiment na moi bato nyonso bamona bato ndenge bazoya pe donc à l'aise ko bakoti ba 30 ba 40 bakoti na veni bato nyonso bayebi ke non ndenge bana oyo ya direction ya Birmanie bazokita sosa bakesa dega bato nyonso baosatana mena na dega pe bakei bayibi babiloko na maison d'habillement na ndenge ya mokete mena na kozonga baoyo bayaki koyiba bazongisi revanche mpo bango bakataka moninga loboko omoni ndenge baoboma moto yango na oloba na baparent babenda bana bango matoi
pour degré kulune komeli kulune omi soit envoûtement kulune asu ya pamba te kulune omi envoûtement donc mawa exacto senti mutazu power beta mutu lo la mbwa pe azu brique akiteli moninga na mutu siko babiloko ya bongo yango to senga na la police à Congo bozalaka vigilant eloko bongo ezosala et puis bazo benga bazo interpeller la police donc omona ke baobanga baekoya na sima donc si to la police ba ouais si to la police pesa moko ya bato ba matisi to ya koluna na Congo soki to la police bangonde oui to tsepe la police na ba benga bo banani ba magistrat surtout ba magistrat on ba magistrat ba obimisa siko ya la police pe mususu ya nini bo benga ba okanga ba innocent ba vrai commanditaire ba otika la ba na cité bango patrouille ba owelela ba moto cop na bango koma yango pa ba longola idéologie ba moto na ba société ba policier ba omi ba paraissait ba linu ba kenda asu ba patrouille na bango ba tambola ba place à bien tala police à danger ba légalité alors les canets na place à bien na ba place à molili ba obanga police musala no eza ko batela civil na ba bien na ye o ya bino koma botamboli ma dimi bazongi ba vandi or musala ya police ça butu pe eloto senga renfort ba renforcer de la police ba net na commune ba koza na 50 policiers net na commune na biso donc asi to koza na ba otabo 20 to 15 policiers ba on travaille to na ba bureau de ezala raté sous cette pesa na ba 30 policiers au moins na 20 ba ko ke patrouille moi 10 batikali de l'eau to senga ya mwana siko na ba o balinga ki mese Kabila bon mon héritage siko so asala ki so bo bakisele sous mandat o bebi sa so turo bali muto ba bebi na kuluna mais turo so Kabila maluke loko o ba congolais ba zoba ba luka ba pia au moins na lisu héritage ba donc yango to lo ba type wana za mutute aza mutute obino bo ko souhaiter un jour azonga lisusu na mboko tant que président otika ka vanda na ya l'aise avanda na ye malgré mabo nyonso asala biso pour moi le Congolais ça bien avant moi comme sous na o ya sala ka Congo ba oti kele mwata na ta vandi pas on renie na ye na mboka oyo pe batune nino baloba te ya mabe o ka to ko loba vraiment yango wana OK merci beaucoup vraiment docteur balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne à mon master mort ça la émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam